ete nkolo azwa lokumu mpe tozali kopesa ye matondi na ndenge apesi biso ngolu tokoka kokumisa ye mpe koyoka eloba na Nzambe mpe kodinda vraiment na oyo mabombani na nkolo tokoka kosokipe na oyo Nzambe ye amonisi biso tokoka kozinda na kati ya makambo nyonso na lolenge ete biso tomonina na lisusu te kasi ezala nde nkolo ye nde abengi biso mpe ye moko asungi biso na mawa na ye oyo toyoki na ebandeli ete bobangi Nzambe yango ezali ebandeli ya mayele wana ezali suka te wana eza kaka ebandeli mpe esika nini kobanga Nzambe ezali te nano mpe eloko ebandi te mpe kuna tozali komona makanisi ya bule makanisi oyo ya bonzambe epai nini kobanga ezali kuna nde ya solosolo Nzambe azali kobanda na mutu kobanda na tango eleki te to tango na suka te tozali kobika na tango oyo kobanga Nzambe ifo ekoka komama na monene kasi lelo oyo bato bazali so na kobanga Nzambe te liboso na Nzambe liboso ya liloba na ye liboso ya bamwango na ye liboso na nyonso bazali kolanda banzela na bango moko mpe bango baza kokanisa ete na ndenge wana bango bakowumela liboso na Nzambe te biso fo tozongisa Nzambe matondi mpona ete nkolo aza ata na libota moko moke bato oyo batie bomayele na bango moko te kasi bakangami na Nzambe na oyo nyonso bazali na yango mpe bazali komipesa kaka na ngolu na ye lelo na lisanga oyo ya lelo tokokota na kosambela makasi biso toyebi yango ezali nini tokoki koyoka liloba na Nzambe ntango nyonso tolingi mais ebongi te yango vraiment etiama na mitema na biso mpe bombama na nzela ya kondima mpe ya kosambela maloba na Nzambe ifo ezala vraiment ebombami kati na mitema na biso toyoka kaka koyoka te sino te tokozala na lokola bato oyo omitali na talatala mpe nsima ozali koyeba lisusu te lolenge na yo ozalaka eza ndenge nini Bible bete ezali pamba soki bokosala ndenge wana osali boyoki ye na ntina te na ntango na nkolo bato ebele bayaki bayokaki ye koteya bamonaki ye na banzela bango bazalaki ntango ye azalaki kobikisa bato oyo na maladi ya mbala ntango ye asekwisi bakufi bayebaki ye na nzela na nzoto kasi basosolaki ye te na bonzambe na ye nyonso na nini ye ayaki kosala kasi bango bakendaki mosika mokili ndenge tozali kotanga yango bango bakokanaki te bazalaki digne te wana ata meme nkolo ayaki ekomami ete ayaki na baoyo na nzela epai ya baoyo na ye kasi baoyo ya ye babwakisaki ye kasi na baoyo bayambaki ye apesaki bango makasi to bokonzi ya kokoma bana na Nzambe wana nde ezali ndenge na Nzambe nkolo ayaki te
pona ko bongola biso tokoka kotambulaka na lolenge moko bamone tozali mutu na Nzambe na libanda bakomona ona libanda neti mutu moko bono me ya yaki opesa biso bolingo apesa biso bomoi na seko pe apesi biso yango na ebele koleka bomoi na Nzambe ayaki kosala biso bana na Nzambe. Lelo oyo tokoka kotala mwa makomi mike tokobanda na évangile ya Jean chapitre 8. Ezali makomi oyo tomesani na yango nzoka nde pe toyebi ete Nzambe akosolola na kati na makambo lisusu. À partir du verset 37. Jean 8, verset 37. Je sais que vous êtes la postérité nayebi vraiment ete bino bozali mokitano na Abraham kasi bino bozoluka boboma ngai mpona ete maloba na ngai ne trouve pas de réception en vous. Ezali kozwa esika te kati na bino. Tokoka kosuka nano awa ata mwa moke na mwa verset oyo. Nayebi ete Jean chapitre 8 au verset 37. Nayebi bozali bokitani na Abraham kasi bozoluka liwa na ngai mpona ete liloba na ngai ezali kozwa esika kati na bino te. Oyo ezali constat moko ya mawa nkolo na biso ye moko asalaki yango na kokitana na Abraham oyo azalaki mutu kokokana na motema na ye na nzela ya Nzambe asalaki boyokani na nzela na ye alobaki ete mabota nyonso ya mokili ekopambola. Nzambe amonisaki na Abraham, Isaac na Jacob pe asalaki na bango bilaka pe apesaki bango bapromese to baelikia oyo emonisamaki pe na Biblia babengi bango Nzambe na Abraham, Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob. Asi nayebisa bino ntango mosusu ete Nzambe babengaka ete Nzambe ya Baalema, Nzambe ya Baaméricain to Nzambe ya Baunion soviétique, kasi ye abengamaki Nzambe na Israel. Abengami Nzambe na Israel mpona nini? Mpona ete Nzambe abandaki mwango na ye ya lobiko na Abraham, apesaki ye bilaka pe akokisaki bilaka yango pe asukisaki boyokani oyo pe ye amemonisamaki na ba oyo nyonso bazalaki nzela moko na ye Abraham. Pe lokola yango tolobaki ete ye ateyaki biso lobiko banda kala na ntina na yango bato balingaki koboma nkolo rezo epesameli awa mpona ete liloba na ngai ezali kozwa esika te kati na bino. Oyo atondisami na makanisi oyo ya bomutu akoki koyokana na liloba na Nzambe te. Liloba na Nzambe eza lisusu na esika te kati na ye. Pona liloba kati na ye eza lisusu na place te. Nkolo na biso azalaki kotelema liboso na mabota deba bato bakokomakoma albete bino bobungisi liloba na Nzambe na tina na kokanisi na babukoko na bino. Liloba na Nzambe d'abord, soki yo obungisi yango yo okobanda sikoyo kolakisa ba oyo yo yekola to bukoko na yo. Kasi oyo nyonso ezali ya bule nyonso tu bobwakisi yango. Liloba na Nzambe na ntango wana ekoki koyambama lisusu te lokola ete ezala na nguya na yango
contraignante. to ezala solo to ezali Et c'est à cette personne kolongisa. que nous voulons appartenir dans ce temps. Biso tolingi ete tozala na bato oyo makabu koko nyonso makanisi nyonso ya kala ezala so na esika kati na biso te, tolongola yango mosika na biso kaka liloba evanda katikati na biso na esika moko malamu na mitema na biso na bomoi na biso na katikati na lingomba na tangu na esika nyonso na domaine nyonso tu liloba ezwa esika ndenge Nzambe akanisaki yango tangu ye apesaki biso liloba na ye. Soki totangi na mokanda ba Ephésiens lisusu tokotanga moke Ephésiens chapitre 3 na verset 2. Ephésiens chapitre 3 na verset 2. Bino boyokaki na oyo etali kotindama ya Nzambe epesameli ngai na tina na bino. Verset 3. Ete mabombami emonisamaki katikati na ngai lokola yango ekomami na bokuse ndenge ekomami sasa ipi. Verset 4. Na kati na yango bokoki kososola ete soki botangi yango ndenge ninga nazali boyokani na mabombami oyo ya Kristo. Na verset 5. Wana na batango eleki emonisamaki te na bana na batu lokola emonisami sasa ipi na batoma na ye na bule pe basakoli na ye. Ti awa oyo ezali liloba na Nzambe oyo ezali koloba awa ezali ete kotala ete mokumba oyo epesameli na ngolu na Nzambe. Nani akoki kotalisa mokumba oyo pe kolakisa oyo nyonso ezali kokokana na ngolu na Nzambe. Paul atanke mutu na Nzambe ya biangamaki pe Nzambe ndatiaki ye na musala ye azalibaki likambo nini oyo mokumbani nazalaki na liboso na Nzambe pe ye azalaki kozela ete bandimi bakoka kososola pe kobengama oyo ya Nzambe mokumba oyo ye azwaki na ntina yango yaza kokoma alobi ete bino boyokaki na mokumba oyo ya ngolu na Nzambe. Bandeko balingami, soki tozali kotala na tango oyo ministère ya ndeko Branham na ministère ya Paul tozali koloba teke biso tososoli makambo no biso to mpona ezali te tolakisa motu moko songolo te, kasi biso ozali kosala yango na kobanga pe na botosi Nzambe koyebaka ete nkolo azwaki mibeko pe akitaki ye moko na tango na biso na likonzi moko ya moto na lolenge moko ndenge esalamaki, kasi biso ozali kotelema wana te, kasi loba moko wana yango pe eteyamaki bino bokoloba ntango mosusu ete toke mpe mosika te mebongi na biso tososola ete lilakisi nyonso ya Biblia ndenge yango ezalaki na ebandeli yango mpe ifo ezala na suka. Pe biso ozali kondima na motema na biso mobimba ezali ma na bolamu ete nyonso biso nyonso tokoka kovanda na limite ya liloba na Nzambe, tokende koleka te au-delà ya liloba na Nzambe te. Mutu fo azala kati na liloba na Nzambe
mpo na ete avanda katikati na nzambe. Et que mes paroles demeurent en vous. Nkolo alobi ete soki maloba na ngai ezali kovanda kati na bino. Na évangile ya Jean, Jean chapitre 15, liloba ekoki kokabwana na nkolo te, bango bazali na boyokani be moko. Na ntina na biso ozali kondima ete Nzambe azali Nzambe ya liloba na ye. Biso ntango mosusu na mwa ntango moke tozali kokanisa na lolenge na biso ete biso ozali su katikati na course te to bokimi te. Non, biso tozali kowelawela na bato te, kowela te to kolakisa ndenge bamisu bazali kosala te. Me Nzambe atie biso na nzela na ye, na nzela nepani ete bongi na biso tokima mbangu na ndenge ye alingi. Ete Nzambe ye moko apesi biso bamwangu banzela na ye mpona towumela na eloba na ye, mpe tokoka koyoka mpe tozala na motema na molai. Mpe Bible elobi ete bonge na bino bozala na motema molai mpona ete nsima ya kosala oyo ezali mokano na Nzambe, bino bokoka kozwa oyo Nzambe alakaki bino. Oyo motema molai oyo ifufu ewumela ti ntango na Nzambe ekokisama. Paul akokaki koloba na ntango na ye te na Ephésiens 3 verset 2, bino boyokaki na oyo ezalaki kotindama na Nzambe oyo epesamelaki ngai mpo na bino. Ye moko ezali mpo na lokumu na yo te, non, kasi mpo na bino. Mpe ngai naisosoli yango mpe nabiki yango oyo mokumba nyonso azali kopesa na lingomba, aza kopesa yango mpo na mutu wana ye moko te, kasi azali kopesa yango mpo na kolendisama ya lingomba mobimba. Na verset 2, Ephésiens 3 verset 2, Bible oyokaki yango bien na mokumba oyo epesaki ngai na ntina na bino. Na ntina ete oyo ezali ete mabombani yango emonisamelaki ngai lokola ngai nakomaki yango ndenge nalakisi bino. Tosuka nano wana na mwa kotango oyo moke oyo ezali emoniseli. Lelo tozali koyoka bato ebele bazali kosolola te na ya emoniseli, kasi tika ngai nayebisa bino na bosolo oyo ezali komonisama nyonso ewuti na Nzambe, ekosalama na nzela ya molimo mpe na liloba na Nzambe. Jamais moto akoka koloba ete ngai nazwi emoniseli na nzela ya molimo te. Ekoki mpe kozala molimo moko ya mabe, kasi motuna ezali ete mpe eyano ezali ete ezali yango oyo emoniseli nyonso na Nzambe oyo ewuti na molimo na Nzambe ifo ewuta na liloba na Nzambe, mpe yango ekomema biso kaka na liloba na Nzambe oyo ezali malamu. Ekozala te na likomi moko oyo okobongisa ngo na ndenge na yo, kasi lokola oyo ezali fe rouge nyonso tu ekosuka katikati na liloba na Nzambe. Biso tokozwaka likomi moko te, kasi Nzambe akopesa biso makomi ebele oyo ya Biblia mpona kopesa ndimbola likambo songolo. Moni ndenge nini Nzambe azali kosala. Bible betene uta ebandeli elakisa biso deja nyonso oyo ekokokisama mpe nyonso ekosalama. Mpe na ebandeli ya mokanda na Apocalypse mpe na suka na yango
oyo balobete bokoma oyo elobemelaki bino pe oyo ekomami te ngwa biso toyebi yango biso nyonso ekoki kozala liloba na Nzambe te pe yango ebongi eteyama te. Ezali nde wana confusion nde ezali kobotama na ntango na biso oyo po bato bazali kokanisa ete Nzambe alakisi bango makambo mosusu to likambo bosongolo mpo nete liloba ekoka kozala na etikete moko ya bareligion bazosolola na makambo lokola ba 7 tonnerre. Oh bandeko balingami, bondima yango na mbala moko oyo nyonso Nzambe alingai koloba na mwasi na libala yango etiamaki na makomi pe emonisami na mosala oyo ya suka ya ndeko na biso Branham. Nyonso bazali kokende odela ya liloba oyo bosana yango mpona yango euti na sosu moko te wana ezali makanisi ya bato. Kasi na ntango na biso oyo nyonso ezali kokamata na makambo wana barevelation na bango eza eloba na Nzambe te. Bongi na biso totelema na eloba na Nzambe lokolo ekomami ete bino bozali koyoka ngai te mpo na liloba na ngai ezali kozwa esika kati na bino te. Bato oyo na ntango na biso bazali kotia te liloba na Nzambe ekota kati na mitema na bango, bazali kolakisa ete bango basi bameli oyo makanisi na bato ba interpretation pe eloko mosusu eza na koki kozwa esika kati na bango te. Bato bakokanisa te ezali bato oyo eza mpona bato bisambela te, wana ezali mpona bato nyonso. Mutu nyonso ntango azali kobika yango ba interpretation oyo azali koyamba mateya mosusu oyo ezali mosika na liloba ebule na Nzambe, akokoma na suka akondima lisusu liloba na Nzambe te. Pone to etondi kati na ye ekobungisa ye makanisi pe boyokani na Nzambe. Ebongi na biso tozala na boyokani oyo ekoki kokatana te na Nzambe. To yango nde ezali relation moko oyo ezali kokangama makasi na Nzambe. Ezali kaka na ndenge wana Nzambe akoki kotambola na biso. Sima na manso tozali kosala kokende pe kozonga, Nzambe akopesa biso ngolu, akwa kolendisa biso kati na liloba na ye na lolenge ete mutu moko te aningisa biso te, ete ata mopepe moko te ya makanisi ya bato ekoka kozwa biso na ntina likambo moko songolo te. Ate ye ekoki komema biso te mpona ete biso tolendisami vraiment na liloba na Nzambe. Toza liso na liloba mosusu oyo ezali kolakisa biso ekomami na mokanda ya bakolosien. Nakobwaka mwa moke misu na Colossiens na chapitre 1. Colossiens chapitre 1 du verset 24. Na verset 24. Colossiens 1, 24. Maintenant je me réjouis. Ça c'est binga nazali ko sepel. Onete na bopasi nyonso nga na koyi komona na tina na bino. Et je complète en ma chair. Pe nazali kobakisa na nzoto na ngai oyo ezangi na bonyokwami ya Kristo. Pour son corps. Pona nzoto na ye otalelaka oyo ezali lingomba. Dont je suis devenu le serviteur. Wana nga nazali mosali kotalaka nsima mokumba oyo bapesaki ngai ya
koteya oyo epesameli ngai kouta na Nzambe na ntina na bino, na ntina ete nakoka koteya vraiment na lolenge esengeli liloba na Nzambe. Tokoka kosuka awa ata moke na likanisi oyo. Awa tomoni ete ministère moko mokumba oyo bapesaki ye, Nzambe apesaki ye ya koleisa mabota. Abete Nzambe na apesaki ngai mpo na bino oyo ezali mpo na kolendisa ya lingomba. Polo lokola moto na Nzambe ye azalaki libre na makanisi nyonso ya bato. Non, azali kotala te bato bakoka kopesa ye raison kowelana na bato bamoni ete ye azali moto na Nzambe te. Ye azalaki kozongela toujours na oyo ezali kobiengama na Nzambe kouta mokumba oyo Nzambe apesaki ye ya koleisa bato liloba na Nzambe na ntina ya lingomba oyo ezali mosala ya kopalingisa sango. Mutu na Nzambe nyonso oyo Nzambe atie mpo na lingomba akozala na motema na ye kati na ye kokengela biloko na lingomba, akozala na même sentiment na basali ya kati. Lokola Josué azalaki na yango le pectoral na ba 12 tribus oyo ezalaki na motema na ye, ntango nyonso azalaki kokota na présence na Nzambe. Kuna na pectoral ezalaki na mabango zomi na mibale oyo ezalaki kolakisa les 12 tribus ya Israël. Ye azalaki komema ngo na motema na ye mpo na kosala mosala na bonganga Nzambe te. Ezalaki te na kolukaki ye ayebana bayeba ye te, kasi liloba na Nzambe ebongaki etelema eteyama na soko pone na solo pone ete Nzambe akoka kondimama. Mpe yango ezali lolenge moko mpona ntango biso tokoki koteya liloba na ndenge moko ya bule etoteya yango na ndenge moko ya bule na ntina ete ata liloba moko na Nzambe ezanga kati na biso te, kasi nyonso basije nyonso to eteyama na lolenge moko ya bule na ntina ete lingomba ememama mpe na bunzambe. Wana yo so ozali koteya liloba na Nzambe na bunzambe nyonso to na bule nyonso, lingomba mpe ekokende na kokomaka na bunzambe. Kozongisama ya makambo nyonso ezali kaka te oyo makambo tozoloba na mbebo, kasi yango mpe fo emonisama na misala ete Nzambe abwaki misu na ye likolo na biso, mpe liloba na Nzambe epesameli na biso na ba oyo nyonso to bamemami na bule kati na Yesu Kristo, na ntina ete bakoka komemama mokolo na lola mokolo ye akozonga. Yango nde ezali moto ya likambo, yango nde tozali koyebisa bino, yango tozali koloba ete mpona nini te biso tokoki kokreye biloko moko te mpona kosala baspectacle te. Liloba na Nzambe ezali momboto oyo etiami kati na motu, mpe so nasosoli na bolamu momboto oyo ezali na kati nango na bomoi ya Nzambe. Mpe so nasosoli malamu molimo na Nzambe ezali koya likolo na momboto oyo na Nzambe mpona epesa yango bomoi moko na sika. Na ntina na yango ezali te koningana non, kosalaka
ba makambo bato bakoka komona yo te. Momboto ezali na biloko wana nyonso te. Momboto kati na ye ezali na bomoi na Nzambe kati na ye. Pe soki Nzambe ye moko azali kokengela ete liloba na Nzambe oyo evanda kati na biso ifo kaka totalela liloba oyo ti yango ekokoma bomoi ya Nzambe oyo ezali ndenge Nzambe azali osala na bamwango na ye. Pe eloko nyonso ekobotama kokokana na momboto na yango. Na tina yango awa tanke bato na Nzambe tozali koyeba ete Paul alobi atanke moto na Nzambe ya yambi na okouta na Nzambe mpo na lingomba mosala oyo mpona kosala ete liloba na Nzambe eteyama vraiment na bopeto nyonso. Yango biso tososoli ete makanisi na biso bato bokoko na biso na ndenge na biso ya kotalaka ya kala yango ezali koboya ete liloba na Nzambe ezali kosala ete liloba na Nzambe ekota kati na biso te. Ntango mosusu nga namonaka ete liloba nyonso tu ezali meme baleviro ya mike wana nyonso tu ndambo ezali nano. Liloba na Nzambe ezali kokoba mingi. Ozoyebisa biso ete mwa levin moke ezali kovimbisa pate nyonso. 2 Corinthiens 5:6. Bongi na biso tososola ete na ntango na biso ezali te mosala ya bato oyo bakoki kosala ngo na ndenge ya mike te. Ezali liloba na Nzambe ifo epesama na mobimba na yango mpona ete Kristo akomisa biso amityama katikati na bonzambe mobimba. Ebongi ete tozala na ntango moko oyo nyonso oyo biso tosali na mwa mokuse emema masasa epi na bonzambe. Paul alobi ete wana ntango bonzambe ekoya oyo nyonso makambo mike ekoleka. 1 Corinthiens 13 verset 10. Biso toyebi ete toleki makambo ebele esalami makambo ya mike oui yango mpe ezali mabe te me sasa yipi tebongi na biso komibongisa totala misu na biso kotala so makambo ya mike te kasi tokota na bonzambe mpe liloba na Nzambe ezali koloba ete oyo nyonso Nzambe azali kosala yango kotalelaka liloba na yo kokoka na liloba na ye mpe oyo nyonso to Nzambe ye moko atie bazali kosala makambo nyonso kokokana na liloba na Nzambe. Lokwa Paul alobi yango boya na Genèse 6:22. Nyonso bango basalaki lokola nkolo alakisaki bango na Nombre 46. Basalaki nyonso lokola Nzambe alakisaki bango kuna na ngomba na bule. Basali nyonso lokola Nzambe alobaki yango. Paul akwai koloba pe na ndenge na ye na ntango na ye eke mosala ya frère Branham ezalaki ete mpona kopesa biso mpona kolakisa makote na lingomba oyo ezali mokano ya Nzambe ya solo mpe kolongola biso na baoyo nyonso ya mike me kotisa biso kati na liloba ya Nzambe mobimba. Na ntina yango ndeko boyoka deja frère Branham liboso moko ya lingomba moko abanda kolobaka na minoko na sika to akokaki kosala yango ye azali koloba ete aza na baexperience na Nzambe.
n'était pas envoyé pour Frère jouer la Branham comédie, atindamaki te mpona salela biso biloko il a bateatre été bakomedi te. envoyé pour transmettre Ye atindamaki clairement, mpona kopesa biso parfaitement la parole na de Dieu. bonzambe nyonso liloba na nzambe oyo Et na ndenge j'ai fait ya cette bule. déclaration maintenant. Sasa hivi nazali koyebisa bino J'ai fait cette déclaration maintenant. biso nazali Je ne veux koyebisa à bino aucun sasa prix hivi donner l'impression que Et les l'accès gens était- qui font qui exercent des bato autres oyo bazali le font kosala semblant. bazon bazali Les kosala prédicateurs le font. basembla non Les prédicateurs le font avec calcul. misusu mpe basala yango na bakalkile Exprès pour bazosala donner yango aux autres mpona l'impression kolakisa qu'ils bato ete sont nzambe nde abengi bango avec Dieu. te. Frère Branham n'a jamais eu besoin. Nzambe na ndeko na biso frère Branham azalaki na ntina biloko wana te. Frère Branham asala yango te, kasi tomoni ete mosala na ye ezalaki différent na baoyo nyonso to bazali kosalaka baspectacle ya pamba. Ndeko moko wa evangelisme monene aye epai ya frère Branham de pouvoir lui imposer les mains pour qu'il se remette akoka kobondela ye mpo nete azonga normal. Kolo mpe ye mpe frère Branham alobi na ye soki yo mpe olingi ngai mpe natia yo maboko ngai mpe nakosala yango. Ezalaki na lolenge na bango kosala mpo nete bato bamesanaki na makambo wana kouta bambula ebele. Nzambe atindaki profete na ye te mpo nete akoka kotambola na banzela oyo ebeba ya bato, kasi ye atindaki mpona amemela biso liloba na lolenge moko ya bule, na ntina ete na ntango na suka na ngolu lingomba moko ekoka kobimisama oyo bakobika na banzela ya epolapola wana te, kasi bango bakotambola na nzela na Nzambe. Mpe nzela na Nzambe ezali nde na kovanda kati na iloba na ye. Sasa ipi nazali vraiment kopesa Nzambe matondi ete frère Branham atelemelaki bato wana nyonso, aresistelaki bango mpo ye andimaki biloko pampamba wana te, kasi ye atikalaki sembo na liloba na Nzambe. Yango awa so tozongi na kati na mosala oyo bapesi mpona kokabola bilei mpona koteya, toyeba ete liloba oyo Nzambe apesi ekozonga pamba te, ekozonga pamba te. Epai nini etiami na motema yango yeba ete soleil ya justice to moi ya bosembo ekokota kati na yango mpe ekobima, yango nde ekopesa bambuma na Nzambe. Sasa epi bososola so tokei na Colossiens 1:26 oyo mabombani oyo kouta na batango oyo molai ebombamaki, kasi yango emonisami na ntango na biso. Sikoyo tolingi koyeba likambo mosusu oyo tolingi tokota nango na mozindo. Ezali awa na libombani moko oyo ebombamaki euta kala kouta na Nzambe, kasi sasa ipi emonisami katikati na Kristo mpe emonisami na basantu mpo nete sasa ipi lingomba ekoka kososola yango na ntina ete tokoka kozala éclairé na batoli na Nzambe. Sasa ipi yango esalami, tokoka koyeba oyo emoniselo ezali nini, emoniselo ezali nini na verset 27. Ezali nde kati na bango Nzambe alingaki akoka komonisama oyo bozwi monene ya nkembo oyo kobombama oyo ezali kobombama katikati na bapagano, oyo bozwi oyo ezali ete Kristo azali kati na bino lokola elikia ya nkembo. Bokoki kososola awa ete makambo eza ndenge nini, yango euti na Kristo mpe ezali komema na Kristo.
en ceci, je sais ceci, je sais cela. Et cela, ezali te konga so nasali boye to nasali boye te là, et je sais encore plus et encore. to nga nayebi likambo boye to na non Non, te ce n'est pas ainsi que ezali ndenge wana te. cela fonctionne avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de Nzambe asalaka ndenge wana te. Nzambe aza na posa na bato te bayebi makambo nyonso. tout ce qu'ils savent. Bato babanda kolakisaka makambo oyo nyonso bango bayebi kolakisa ete bayebi nyonso. Nzambe aza na posa bato bayeba likambo nini ezali koleka ete na kati ya elimo na biso Kristo oyo azali libombani oyo azali nkembo na Nzambe ye moko na kati na ye Nzambe amimonisamaki. Okoyeba etali nini soki Nzambe oyebi ma mystère oyo ya Kristo te. Kati na biso sango moko epesamelaki wana epesamelaki envers soki oyebi mabombani oyo te. Sasa ipe bongi na biso toyebi ete Kristo fo vanda kati na mitema na biso tika ete nakota na kati ya mozindo ya makambo oyo te na tina ete liloba na Nzambe ete ya mavuma na bonzambe nyonso babeti richesse wana ezali boye Kristo azali kati na bino lokola elikia ya nkembo kuna epai ni liloba na Nzambe eteyami ndenge Nzambe alingi yango ndenge Nzambe asengi kuna nde possibilité ezali na nzela ya liloba na ye Nzambe asala akoka kosala mpona nini ye atindaki liloba na ye koyeba ete Kristo kati na biso yango nde ezali nkembo na Nzambe. Kristo oyo azali libombami na Nzambe oyo emonisami sasa yipi mena ezali na boyokani entre liloba oyo totangi na verset 27 nete Nzambe nde na bango aninga koyebisa bango mozindo oyo ya Nzambe richesse nini bozwi nini ya nkembo ezali kati ya liboto oyo na bapagano bozwi oyo ezali ete boyeba ete Kristo oyo azali kati na bino lokola elikia ya nkembo. Bato ebele bazali koluka kozwa Kristo. Est-ce bazalaki na liloba? Est-ce bazwaki vraiment semence oyo to mboto ya ebandeli? Est-ce bango batika ebe babunza bokoko na bango nyonso? Est-ce que vraiment mboto ya ebandeli ekoti kati na bango mpo nete bomoi na Nzambe bima? Awa tolobi yango na ntango eleki ezalaki na kosangana bamelange liloba na Nzambe basangisi liloba Nzambe na makambo nyonso kasi yango sasa epi fo esuka kono na biso alingi kaka liloba na ye ezala na bonzambe nyonso epesami na libota na ye mpona kobulisama ya libota na ye oyo nde ezali but nini oyo volonté ya Nzambe epesamelaki biso na tina ete eloko moko ya bonzambe ebima kati na lingomba. Frère Branham azali koloba ngo na pole mingi kouta na Nzambe ekobota kaka Nzambe lokola kati na mutu akobota kaka mutu eloko nyonso ekobotama kokokama na espèce na yango Nzambe alobaki te oyo azali mwana na ngai ya likili ya bana sepeli na ye naboti ye lelo yango ezalaki nini Nzambe amimonisi kati na Yesu Kristo. Bongo soki sasa epi na ntango na suka liloba oyo ya Nzambe ebongi na biso ete ekoka koteyama kasi tokoka kososola ete Nzambe arevele liloba na ye na lolenge moko ya bule
ambiguïtés. soki bato bazali kososola te ezali kowuta kati na eloba te kasi ezali kowuta kati na mutu parceke atondisi na mutu na ye bakutime makambo oyo ya kala bukoko na ye kasi epai nyonso makambo oyo balongoli yango kuna nde Nkolo akoki na bonzambe nyonso kokokisa eloba na ye katikati na biso na ntango na suka oyo liloba oyo na bule yango ekobota kaka eloko na bule na ba oyo nyonso bayambi yango. Liloba na Nzambe ekoki kaka kobota kaka oyo yango ekomami lokola momboto. Ezali ndenge wana liloba na Nzambe nyonso to ezali momboto soki etiami katikati na yo lokola liloba na Nzambe lokola bilaka oyo Nzambe apesi biso eloko mosusu ekoki kobota te kaka oyo Nzambe ateyi katikati na eloba na ye pe oyo ezali deja lokola momboto oyo ezali na bomoi katikati na yo yango nde ekobota pe bana basi ya mibali pe ya basi bango bakomonisama na suka na ntango na ngolo. Oyo biso tozali nanu emonisami te me ntango yango ekosalama biso tokokokama na ye tokozala lolenge moko ye azali ye lokola mwana na Nzambe oyo abotami na molimo liloba oyo esali ubuti na nsuni biso pe bana basi mibali pe ya Nzambe tobotami na nzela ya molimo liloba ya elaka etiami katikati na biso mpona ete eloko moko ya bonzambe ekoka komonisama. Nayebi te soki yango elobi vraiment na pole nyonso kasi Molimo Santu akososolisa bino ye moko na ntina ete kati na biso kozanga kondima ekoka kozala te dutata moko ezala te. Tokoka kokangama na Nzambe elaka moko ezalaki mpona mosikoli yango ekokisamaki mpe ezali na elaka moko mpona oyo basikoli bango yango mpe ekokokisama. Mpe biso tozali na katikati na motema na Nzambe na oyo nyonso oyo azali kosala na ntango na suka na motema na ye biso tozali wana ye apesi biso eloba oyo na bule mpe tozali kokende na bolamu malembe mpona ete amema biso ntina bonzambe na makambo oyo ekokisama. Na verset 25 mpona koteya na bonzambe nyonso na bopeto nyonso liloba na Nzambe mpona koteya lolenge ekokisami liloba na Nzambe. Nazali na kokanisa lisusu moko te ete Nzambe na ntango na suka akoka kozwa oyo ewuti kati na ye na lolenge ete liloba na ye ekoka komema na ndenge moko na bule na ndenge moko ya bule Nzambe mpe nazali komema eloko moko vraiment ya kobomba mutu moko te oyo azali kati na kondima bango bakobiyokisa masoni. Ezali na bato bazali kokima awa bazali kokima kuna bayoka awa baza koyoka kuna baza koyoka awa balanda likambo boye balanda boye bakoyoka ka ndenge bango balingi bazokanisaka ete bango bayebi makambo me ala nsima okomona ete bapine na bango nyonso to mopepe bimi
pe bakolanda kaka bayoka kaka makambo na sika te ndeko. Ebongi na biso ndeko tokoka koyoka soni ete makambo nyonso esalami na nzela na bato ezali makambo na lokuta oyo euti na molimo mabe, kasi tondima na motema na biso mobimba ete Nzambe afungoli biso liloba na ye, mokano na ye kouta na ye oyo ya bule, eke Nzambe moko wana azali kokengela liloba na ye mpona kokisa yango na bonzambe nyonso na bule nyonso na baoyo nyonso bayambi yango na mitema na bango na nzela ya kondima. Oyo ya suka oyo ya boteya eloba oyo na Nzambe ekozala ete Kristo ye moko kati na bino yenda akozala elikya ya nkembo. Awa pe komami lisusu ete na verset 27 mpona ete ezalaki kati na bango Nzambe alingaki kolakisa ete makambo nyonso ya minene ya Nzambe libombani oyo katikati na bapagano oyo bozwi munene ya nkembo na Nzambe emonisama epai nini nkembo ezali kouta na oyo ye apesi biso yango eza kouta na Nzambe. Bozali komona bozwi oyo munene na Nzambe, esi ozali komona bozwi munene oyo na Nzambe, esika nyonso ezali bato koswana, bato kotyolana, kokabwana, kasi nkembo wana ezali wapi? Kasi Nzambe akozala na lingomba moko, liloba na ye oyo na bule ekoyokama pe ekondimama. Liloba wana ekokokisama mpona nini yango etindami. Mokumbano munene oyo ya nkembo na Nzambe ekomonisama kati na libota na ye. Oyo ya suka ekozala resultat ete Kristo katikati na bino, munene oyo na Nzambe ekomonisama pe yango epesameli biso. Pe soki moto ayambi oyo bonzambe nyonso, yango ekotondisa kati na ye, etondisi motema na ye, wana monoko etondisami. Matthieu 12:34 elobi, lolenge Matthieu elobi tika ete Nzambe apambole bane katikati ya liloba oyo kati na biso, na tina ete tozala na confiance na Nzambe pe akokisa nyonso na nzela na ngolu na oyo nyonso bazali kondima na mitema na bango lokola ye alakaki yango pe lokola ye moko akokokisa yango. Ezali biso te ke Nzambe apesi biso mokumba te, ye moko abandaki mosala na ye, ye nde asombi lingomba na ye moko azali kotonga lingomba na ye pe ye moko akomema yango ntina suka pe ye moko akomema yango kuna na nkembo wana. Nzambe na biso ndenge azali malamu pe azali moyengebeli. Nalingi kokanisa eloko moko te, kasi ngai na posa na ngai ezali ete oyo ezali posa ya motema na ngai. Nalingi ete Paul alingaki ete pe ezalaki Frère Branham mpe azali kolinga yango amona yango ete Kristo amonisama na ntango na suka lokola mbuma oyo ya sango oyo euti na Nzambe na lolenge moko na bule kouta na ngolo na ye oyo oyo azwi emonisami oyo ya bule kouta na Nzambe akozwa guérison moko parfaite, akozwa baptême moko parfait, akozwa boninga moko parfait, akozwa nyonso oyo ya bonzambe kouta na ngolo na Nzambe. Pe makambo oyo nyonso ezalaki koumela lokola makambo oyo ya mike
yango nyonso tokomema biso mena na bonzambe na oyo ya bule tozali kotalela lisusu nzoto te tozali kotalela nkolo mpe biso soki tozali komitalela biso moko so tokomitalela biso moko tokolemba kasi soki tozali kotalela nkolo tozotalela ye ata wana tozali na bolembi nkolo akopesa biso makasi mpo nete liloba na ye ezali na bomoi ya nzambe mpe nzambe azali kokengela mpo nete momboto oyo emonisama mpe kozala ebele nzambe akotondisa biso na bozwi mingi oyo ekokisami kowuta na nzambe na biso mpe yango ekozala bozwi nyonso monene eloko moko te ekozanga kozongisama ya nyonso na oyo biso tobungisaki tomoni teke ezali bato na esengo biso tozali banani ponete nzambe amonisa biso liloba na ye lokola amonisaki wana batoma mpe na basakoli tika ete nkombo na ye ekumisama komoni na bule amen. Totelema mpe tobondela tata na biso ozali likolo napesi yo kowuta matondi na motema na ngai na ndenge osololi na biso tika ete oyo ezali mabele ya bule epai nini biso totie matambe na biso ezali nde na ntina na yo mpo nete yo ozali kati na biso ya tanke mosantu o nkolo na bule nasosoli lelo mpo na nini Paul azali koloba oyo akokaki koloba mpo na nini ndeko Branham azalaki kosala lokola ye azalaki kosala o nkolo bato oyo nzambe yo moko otindaki mpe otindaki bango o makambo nyonso bato mosusu bakoki kosala te mpo nete bango batindamaki na tena na yango te mutu na mutu akoki kosala bisalasala na ye na oyo etali makabo moko na moko akosala mosala ndenge alingaki kasi yo opesi liloba na yo na baoyo babengami na ntina na yango bango batalalaki te ete bakoka kosalelaka oyo etali makabo ntina yango Paul alobaki ete ngai nazali koloba na minoko na sika koleka bango nyonso kati na lisanga nakoki koloba maloba oyo ya koteya ya bososoli si bato ke nakende koloba makambo ebelebele kuna na minoko na sika lelo oyo nga na sosoli ata ndeko na biso Branham ye ata mokolo moko te asalelaki makambo oyo ya langue to kolo yo mpe nakoyeba tomemaki ngai na lolenge moko wana ngai natelema te liboso na libota na yo mpo na kolakisa ete ngai nayebi nazali eloko moko ata yo nde obatizaki ngai na molimo mpe na moto na 1951 mpe mingi nasaleli oyo likabo oyo opesi ngai kaka mpona kosolola na yo ngai ntango nazali liboso na lingomba nazali kolakisa kaka liloba na yo kolo napesi yo matondi napesi lokumu na nkombo na yo oyo mpe ezali ntina nini yo osololi na ngai o nkolo mpe yo ozali kobenga ngai oyo azali kineshi na ngai o mosali na ngai nkolo napesi yo matondi mpona ete kopesa biso encore conscience kozongisa biso mpo atokoka koyeba nini tozali na ntango na sukoyo wi nkolo tokoka komona toyeba ete yo nde omemi biso malembe tina liloba na yo nkolo merci naza na posa ete nakoka kotelema liboso na yo kowumela liboso na yo
dans ce jour-là, na mokolo wana oyo kosala na baoyo nyonso bayoki liloba. Seigneur, c'est une parole Nkolo ezali liloba oyo ezali ya bule, sans effort personnel. Nkolo tosali ata makasi moko te, tondimi ete yo komema biso ntina bule mpo na lokumu mpe masanzolimi ya kombo na yo. Topesi yo matondo biso nyonso mpo na manso misala oyo okokisi na bundambu na ntango eleki nyonso na bareformateur Nkolo topesi biso, topesi yo merci mpe mpo na yango. Sasa epi tokobondela yo te yo mema biso na oyo ezali bonzambe po ete liloba no mobimba ekoka koteyama na libonda na yo mpo na ete eloko moko ezanga te. Sosolisa biso ezali ntango nanu te ya komemaka biloko esusu ya kala. Ezali ntango mena ya liloba, ezali ntango na solo oyo ezali ntango ya kozwa decision, ezali ntango na Nzambe na libota na ye. Napesi yo matondi, napesi yo lokumu mpe na sanzoli yo Nkolo Nzambe oyo azali na nguya nyonso, oyo azalaki azali mpe ozali koya libota na yo oyo bazali na kolemba bango bayambi liloba na yo na bule na kondima. Tika ete liloba na yo na momboto na yo oyo na wuti na Nzambe ememela biso nkembo nyonso na Nzambe oyo Yesu Kristo akomimonisama lokola elikia na nkembo na biso nyonso mpo na biso nyonso. Nkolo moyenge beni, tika ete makambo oyo nyonso esuka makanisi na biso na nde bukoko na biso ndenge na biso ya kokanisa tradition nyonso tokoka esuka tozwaka liloba na yo mpe molimo na yo ekoka kopesa ete yango ekoma na bomoi. Nkolo nazongisi matondi na ntina ete yo ozwi biso mpe opamboli biso na kotalaka ngolu na yo. Yo ozali sasa yipi kati na biso, moko na biso ayebi yango na ntango oyo na kati na esika oyo yo sololi na biso mpe biso tososoli yango. O Nkolo mobikisi, zwa biso nyonso mpe pambola biso na présence na yo, na présence na yo Nkolo. Tika ete molimo na yo ekoka kodondwa likolo na biso, eya kati na biso mpe ekoka kopesa bomoi na liloba na yo na lokumu mpe na kosanzolaka kombo na yo. Haleluya, amen.